Les lots ça déjà awa na moi le quoi net innové na ngai ba installer ba instrument na kati. Ba refi ma base. Ce instrument na ba do ça la nabi qui était mususu qui était grand prêtre Walesa. Alors pendant les 11 juillet les 12 les mêmes instruments na évité cette stratégie que ça ndenge ni. Mais stratégie ni podium wana pe utala ngo na stade de Martyrs. Parce que notre total est total na évité. C'est ça le problème on est dans la ndenge batuka ba louela reloko. So dans la poste qui était erosala na niveau moko BAC, batuba mona liboso pe ba mona na simane dans la podium pour un droit de prendre. Mais dans tout ça on se prépare na courage na ye. Oyo ke ko oser na kati ya Martyrs dans la poste vraiment qui était peut-être là. Netinga la rosa. Ça la boyo ça la mona mo boyo ça la sou. Et ça chaud. Quand c'était et le gars qui est de la bongo il faut se connaître battu ne se connaît pas sur la ne maïba dans la volonté ba ko tia vie poids. Et là, on se besoin de béton une fois, de sera béton une fois, à Bangara, je crois qu'on confirme à Mibali. Mais à Tiki la Bissonga, Nakata CD, Yamboka Mboka. Lyonne Manamekoyoka, Naleka Japoe, Sade Matire, Natondisa, est-ce que mon ingana de Banga? Tous en ont bateau, Tokina non chic. Mouto a signé un contrat dans Vivendi. Mais Nengeni Lisusu a retiré le contrat. Est-ce que Mbongo ya Zoua qui a zongi saki? C'est deuxième contrat. Tozo sur la peau parce que na ibandeli tout balobaki déjà. Pour tout sur la clair. Donc l'ingaka mboka eta mboka batamaele. Na loba ngo à tout moment soki to banne ko tondo ke des classes na lingala. Mboko zo balingala za te. Et tant que mboka bapa ya mais muto beta 10 sur 10 na intero. C'est que to ba intelo. To ba zo baté. Et là on a reçu dans la communauté congolaise mobimba. To longola libumu. Na mutu tozong ça on est sikeza totika mutu ezala ki mais pour test la biso ezala toujours frais na berero bato bakendela bato toza bazo baté ezana makambo tout francophonie o a signé contrat na 2019 o a signé na 2020 donc c'est que corona ezala ki té mais ba yebeka ki té corona o ebomaki baté belé mais ba yebeka té ja francophonie 9e édition et ezana kati yako ya Congo sikoyo na yebité francophonie donc il y a ezala déjà avant bien et après et après 5 ans bien après ndengeni batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine à Bossali Binote, à Tchelibinope promotion angolais à Pamba, maison Given. Badingamboka Boété, vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Salut à tous les internautes de la chaîne Congo et Sengo officiel plus télévision. C'est vraiment l'heure de votre émission Clichy chaud Mikolo Tozongeli chaud pené à ma baie chaud pour Sabino chaud allez tout là la biso ah ta place toi na l'eau to pelissimo ta pote boaki mai et bomi moto na biso moko to pelissaki vraiment merci na Armel Ombo qui est derrière la caméra, pourquoi pas à général manager Clovis film pas motema ya maman Doris film pas, je te salue et je te dis merci mon général, pourquoi pas à grand prêtre Mayamoto tout moi tout moi les seules griffes du moment, les seules griffes autoroulate na loma bientôt la fête il y a présentation à griffe. Ça serait chaud. Ils ont la peine ma bé, ils ont triché. C'est la triche. Na pesio mbote, Mayamoto moté, maman Timba, Mandouzi na Bruxelles, na pesio pe bambote belé. Et pourquoi pas encore l'homme géant, Alain Genendo, Genendo, na pesio pe na bambote belé, moté ma Fifi, fait sa femme forte. Je vous salue, na pesio pe na bambote belé. Nazanga morote na plateau, nazana Conistar. Conistar, on va parler de Félix Oisé, quoi, faire go, l'affaire Vivendi. Tozal soutimiate, Vivendi, tozo pe mati. Toye banan Vivendi ango. Eza nini. Je sais pas si Berli et Armel est déjà prêt à mes mangas. Il peut inviter Nanga. Bonjour Conistar. Ouais, bonjour Zéis.
ndega kola tamusaka mokili na ye ndega makambo nyonso ezalaka ndenge ya guide marabout kola batelaka toujours Clarisse Decanto, Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, Chaga Lutadila, Ami Goje Lutadila, bana mame mili na pesi bino bambote, Derek Mbemba papa social, Claude Moseka Posomoindo Suka Mindele, Chirac Nikita, Didier Sanda Motema ya Mireille Ndaya kola zanao, Boss Papi Matalatala Matos, Bione bopesa nga inspiration pour une émission pour naviguer, na compliqué c'est Simon Mouké. Donc ça na mon lisusu vont voir yoka grand-père Gauthier Mouteba, Pichu Kinjeni, Charles Jabana Fakobel, Pera Kitala Molobeli, Yabana Kimbango. Chirac Nikita Cardozo, Koni Sarda toujours na nenga limema Cédric Ndomba Siluzundala. Ndega marabeke de là. Konista affaire Vivendi. Vivendi oyo toyeba ya monte ebini. Ezaki non partie cérémonie ya francophonie. Ba signer un contrat na Vivendi des agences sous branche PKK ya francophonie ou à gérer la cérémonie. Mais tout le monde Vivendi a publié fallait poupa. On se voit le ba page Joana, ezaki ba page ya Vivendi te a publié gara fallait pour pendant Barbara Bravido, c'est-à-dire bateau ba signer un contrat bon et forme pour une cérémonie d'ouverture ils a fallu pour pas na Barbara Bravido je sais pas ba wana mususu ba bipa Isidore Kwanja yango bendi makilele bon sikoyo tozana bateau tokenda na chiki muto a signé un contrat na Vivendi mais nengeni lisusu a retiré contrat parce que mbongo ya zwa ki azongisaki te deuxième contrat ba tozo so la po parce que na ibandeli nyoto balobaki déjà poto so la clair tolingaka mboka eta mboka batamaele naloba ngo à tout moment soki to banne ko tondo ke ne classe na lingala mboko zo balingaka za te eta ke mboka bapa ya mais muto beta 10 sur 10 na intero c'est que to ba intelo to ba zo baté et là on a resenga na communauté congolaise mobimba to longola libumu na mutu tozong sa wana esika ezalaka totika mutu ezalaka ki mais peut-être la biso ezalaka toujours frais na berero bato bakendelaka bato toza bazo bate eza na makambo mutu francophonie o a signé contrat na 2019 o a signé na 2020 donc c'est que corona ezalaki te mais bayebaka que te corona o ebomaki bate belé mais bayebaka te ja francophonie 9e édition et ezana kati yako ya Congo sikoyo na yebite francophonie donc tia ko ya wana ezalaka déjà avant bien et après 5 ans bien après ndengeni bozo me mabiso toujours na polémique moko be bidon et là c'est salami awa to moni de bato batsaki ba médaille na muto batangi na Vivendi wana to tikeli ko mona ete repas toza awa et là salami na mboka na bino mais pourquoi ezoko bota polémique ki boloba ekete fallait ko banda yene mta signé contrat na Vivendi mais comme siko que les 6 fala sou qui ça Vivendi siko nde yende siko faye ba ko sambisa yo sinaki contrat pour sinaki ya nyoto avant les bango balobaki avant siko comme non ngeni nikete que yé contrat ya signaki nyango lisute tozana na kibomoto musique o ya Congo o to lo bara déjà kete kabasele chamala amonela ngo pasi tant vous avez déjà chaud na rumba faut boye ba ke rumba na ba doit bundela ngo bazali naloba oazaka na fierté ya rumba toza na identité na biso mboka na mboka eza na ba identité nango mboka na mboka eza na eyembeleli nango donc neto vandi awa tokozala na Afrique mobimba okopana ari boane darazeli lokola ndeti depuis atala musicien depuis 1940 atala musicien na Congo depuis 1940 c'est un villageois. Mais si on a beaucoup de belé to vandi oyo le lodo monake ba bêtise to koma ko komisa ngo eloko moko be to ko pousser makambo moko boy oyo ezoko aboutir biso na rien ndeto vivre be je suis la monake te biso le loto koma ki loko ande sikete to koma ko beta musique ya bapaya na identité na biso même une prière na biso peut échanger prière na biso moi que passer à d'autres en français mais mutezo ka interpréter na lingala mais bato bazo yoka na lingala baze belé par rapport ya français mais tellement ko zo bato ba dum na mbonga mabonza na bo front donc sengeli faut que ne rotière na français zo souffrance ba monaka abandi na veste na cravate ate chaleur ebandi alongoli veste papa alongoli gilet suka nango akope maka ceux comme no front il faut adesserrer cravate wana du chemise abo abondeli siko akomi ko yamba bato moko makamoni o royebisaka bato parce que
biso lelo tout bata mayele meto koma bazoba na makambo be ezanga tin bato babimisi mbonga francophonie baza plus que bato ba ko sala appréciation pour parce que yo ba pese zo mbongo mais comme ko la kisa bato ke loko neti yo oleki bato tout o ba yeki wana et ça bien et loko mo na mboka na biso ta aussi peut-être eriko ya sauter mais pourquoi toujours potana na biloko moko be total sara kaka bato loko mokili musique et bandi awana alpha et ceux qui na omega botenziambe na makambo pourquoi comprendre toto tsanzambe na makambo pourquoi parce que musique yo bato amone lango pasi oyo babunda ponango lelo o bazana ba séjour de mort so tango bazoro yoka ke eloko bango bamone la pasi po bo se pena musique bango ba poussa ke on likolo pona bino bo se pena musique bo sani boyemba mais toto ke na ba polémique moko belelo to vandi lolo on reprend dans mon la polémique moko était il y a les nombre de disques mais Gérald Madiata obeta tina ba Allemagne na ba bateau Gérald Madiata Tilelo dia ba muta kufa la kufa je crois na robo sanate donc ba 97 Madiata kufa mais je comprends que était mutazo linga abeta masolo moko be bizarre pona bo faire chier savoir faire bateau tout basala vous comprenez nzembo nyoto le kakala et le belarabiso quelque chose banzembo tout oui le kaka au moment où était Carlito akanga igishasa awa asali part des choses d'ailleurs accueilli batu musu basani bakoya bazanda mundamu parce que muto warenye libela na mboko na musique aozate savoir faire na yo sala musala malam en plus sala ba concert ya solo oyo ezake batu ba mona rakete capacité ya moto ne total ba concert na adala danger yango mona OK jazz et yema studio danger et yema live na bango danger live na bango les contrats écoute bala mukudu sodo ganze moneti ya kombo nanga mandola mandola ndeko ya azanga donc soko yoki on a concert na bango beta na mangebi au mona na studio et ça bien té mais live na ye o comprendre que té nani John Poy personnel vient na nganda ya Katebe na no linga etro nenga soko yembela na kati ya studio nenga soko yembela na live o ko sepela na live par rapport ya studio reprend tout parti mon a sepela bateau mais ça na ko melaka masango fele parce que masanga basombi na muninga kutinde likambo ozoba nini masanga basombi na muninga kutinde likambo parce que na melamba ngombango parce que tamso okende nzo nde yo oko masule oko mala kuti yesu ko bana sombeka moko azo sola otala idée moko na moko ali oko misule parce que na betango vitesse tamso okende nzo ne mutombo va na bino ne poche na moye bango ezati reprend yango mpona ke bato bakete momeli ya masanga ndimaka kwiti te reprend momeli ya masanga ndimaka kwiti te po parce que nzete etengama déjà moyen ezonga sur tout droit eza te toza na bapolémique moko be bidon toza na bacomparaison moko be place yo outi même na école outi na école be oyebi kaka te professeur atangisinga kobanda primaire ti nakoma na 6e ti nakende humanité ti nakoma na université donc moto abandaki na primaire c'est très important pour encadrement. Ouais. Et c'est déjà très nécessaire. Parce que ça a le rôle. Il y a des parents pendant 6 heures à 7 heures du temps. Pour ça, le terrain est très capital. Si vous avez une erreur, vous avez une comparaison, vous passez la rétroviseur, vous savoir faire des lobinets, des lobinets, vous avez des polémiques qui sont bidon. Des comparaisons, tout ça, les bateaux ont mis ici. Si d'autre part, Falada ministère moulé na mboka on a loba ngo à tout moment Koffi Olomide ndenga za bongo Koffi Olomide akosepela akufa grand ke natika ba Fali natika ba Sam natika ba Suzuki natika ba Debele donc ceux ba Gibson ba otambola ba mona image ya Koffi mais yebaka plus tard Fali eu le grand mais jamais akufa grand c'est-à-dire après la mort on a un moteur au ça la continuité Fali na 4 orchestre na ozate pour la piston na audience ezate mais non pas ça comme na fin carrière toujours le bana fa carrière et l'on se bandana deux bi et l'on nyo surtout et bandana deux bi et liko le bateke na katikati o yo sala makambo carrière o to benga kaka ndeti jeune frère na lokola Fabregas Oyebi a akufa grand Fabrice a akufa grand oyebi yango par rapport que avant na ba poulet na âge aye abimisi déjà bateau pe ba obeta des sortes de monde que petit na Beckham au moni bina filé au moni na nyoyo Ibrator
que soit Ibrata au boya que tous allez be muta teka face nae auto changer histoire c'est Fabrice ce qui le lazate au moment na bien filé si qu'on a bien né to aider bateau ce qui le Fabrigas a okangela bien filé motema e barake puis maître maestro nae na ba poulet nae et kende nulle part moi couva grand et zalate il faut abunda na ba poulet o ba utaché ya zalaka toujours na top bon on peut pas ça ni pas toujours na top mais ceux qui comme ba conflictuel ba comme na ba conflit moko boy eux ko aboutir carrière na bango qui na échec on est ba on ba perdant yango le total ça rabat tout sur place ba to total ça makambo bino bo lukara bo aider fali ceux qui le fallait azate orchestre na robimisa mutu azate pour parce que mutu ba to préparer na kati orchestre na après fali qui azate lelo otodovanda oso were lelo akufina ele lo beba pour parce que tobetaka masolo mo ba wenge po tokoka ko différence rango te wenge zali collège ya ba administrateur 4 administrateur mutakota Adolphe Dominguez wenge zara adalaka déforme tout le monde déforme personnel mutana Blaise Boula na kati ya wenge edalaka JB Piana parce que ami de l'école vous comprenez mais Adolphe ba ko tika ba administrateur ba vandi ba ki sekete petit danga o Adolphe to zalaka na ye to message na ye to zala makamuni otu il faut bino à ça la lettre na ye barango le na ye barango 1984 Papa na 1984 Adolphe a koti wenge po balanda na Blaise tant histoire ngo ekendelaka yango siko mona na kati ya wenge ya ba administrateur baza ba mentor ya ba pilier ya wenge on a le baron la charma na monoroté eliko lobate goto Emelia Pelana soko beta na wenge oza wenge te ozali travailleur ya ba administrateur o ba te ba comprendre ngote oza travailleur ba administrateur naza wenge te c'est-à-dire quoi tant ba beti déjà histoire na bango ba salara déjà comme prophétie bande ko boyo kalisa po ya wenge muzika ezalaki mokolo moko na dibaboma Didé Marcela wera sonne JB Piana ale makaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Dominguez sele bula baye to kumbela mouvement doki bakomaki effluent na 4 ya administrateur na 4 ba administrateur ba koma ipe na ba effluent na ba influence plutôt ne pas yango eloko ngo ekendela bo yango monaka histoire wenge daka difficile pona bato ba comprendre le message ya wenge et ça sera très difficile. Les gens vont dire pour pas mon abato mususu netika kakete moto yo asala un plus pour na aimer l'alias aya wenge ezalaka Percy Tumba. Parce que Percy Tumba JB Penazalaki na copine na ye moko badalaki pi série ya Percy. Yango moné qui était coup de pouce na 1993 le 16 juillet on a premier test na bongo dalaki na moto bongisa. Deuxième test na bango na Kaluji et kolekana na Bondo. Troisième test na bango pas confirmé et dalaki na commune ya Kasavubu. Wana Kaluji na temps au départ amanda na 93 temps ba kei pour parce que premier voyage ya ba Fikare. Voyage ya ba Alain Pela. Voyage ya ba Pasha Kusangila. Voyage sous ya nani Yamanda chante le 27 juillet 1992 wana baké po basala kala ibwingi kozonga bazonga 93 mandake viva la musica et comme ekete ndenge a checksaki wana ayembi ba mama X ayembi ba kala ibwingi ayembi ba nzembo kili ndenge sengeli fallait sani ezali départ Yamanda et comme très compliqué. Il faut Kaluji mutayaka na yena wingi ezali Pichu Kifaya. Reprenez. Pichu Kifaya leki ya wer. Adalaga pire Kaluji. Ayeko mema ekete vient na rapena misa ngamo ba yembaka bien tout ça tout Kaluji. Vous venez yelaka ba yela bongo ba test ya ngo mona ekete après ya manda yango esalaka makamebele. Fimo lelo mona wana batebeli basala confusion nana. Wabina na Pentagone. Abanego yemba danger. So reginze ba la vie. Oyoka voix mo bia mwana mwasi na batebeli ba kansara DS.
ils ont radé c'était dans nana repas parce que et comme il y a un mandat tiré par makambo moko boy na likolo voana yango sengela ki que un plus ya wenge o Isaïla ce que mandat chante tellement à l'obara musu bien mais parcours na yemo agorobeta ngobete parce que apportaka pierre na ye na ba voix pierre ya wenge repas yango salara kete ba faire ba ya ko checkse na place au mandat sala nini mandat tikaka makambo wana ba emelia na makambo to ngomona ki était en velours et comme ya yango mona que les jours rumba de jeunes et betaka na kalikilia à lever les rideaux na wenge na pépinière na salon à kermesse tellement ouais la race visionnaire d'autres là voix au pecho ayembe au pecho zo danger mais voix est avoir la bala mike plus tard ba tu ba comprendre que te moyembi munene dans moi no Hervé basala test au moins que basala test mo be foxé mais sous que l'on va retenir faire mais moment ça difficile on a premier concert au Sada moi na mobuta ya l'Arabie Saoudite 1995 voilà 1995 voilà je crois faire à 18 ans dans 95 na ndenge makambo ngana ndoko kendela kozala yango monaki ke faire azali lokola première jeune oyo akomisaki na makambo ebele o makambo ebele komi kokendele à tout moment na tana ba benga e petit Hervé wana wera aye kopesa Séguin kombo wana Blaise aye komona ya Blaise mais ba ye kopesa kombo Séguin et pas wera parce que bazalaki bateau bazalaki un intervalle il y a 2 ou 3 mois intervalle il y a na faire la carte mouvement babandi ko évoluer yango mona rakete moment difficile séparation wenge yango nazo kende te to kende po parce que listongo beta lisolo tsango mwa show yango nazo kende tango solo lisolo e bandi ko kende le bongo wenge e kabona le 9 décembre 1997 et kaboni yango mona ke siko kike pas à faire et commis na makambe belé qui baté belé o bazoki pétain à convier baté belé ba comme il na temps il y a kotala ka makambo pe ya Hervé on a battu continuer toujours ces petits Hervé on a makambo do kendele makambo tout sur à mesure Dieu est grand avec okenda salaki parcours na ya solo parcours ne comme il rwanda oui recommande le logo mo atala gete faire et embel o nazolu kabilo moza na kati na soko ya teke fo manda na mouvement o moni pesa ba formation o batebele bakendela kokota na kata voix mututé mais ko pesa kaye ba condition ya makambo moko o eza kati na epo o se retrouver oui comme le roi gete oui rabi gete faire ce que zo comme na voix na kaka manda osani aroya maison de manda wana manda oyate wana ba komi na nenga maison mais wana manda osani aoyate mais ceux qui kara ozo se retrouver na voix na te manda osani aoya mais manda oyate risiko vacuum pour abachaye pression na makambo ngo yango mona ka siko kete tanga komanga na tanga makambe simbi tanga komi vita imana tanga eko ya moni kete la patience et à longueur du temps fait Richard de Poule voilà comment tu as grandi wana pouvoir ba pesa déjà ngo yango mona na tana de ya 99 batuni autour un jour to comme le rôle et Hervé yango mona ke makambo no tuni sala nini ne kendela ngo to betika moi c'était muke na nenga malako ndenge kendela toujours na nenga guide marabout ouais to penser moi dimi ndenge za ila kaka parce que si jamais balé to soleza par rapport à Félix Oisé quoi oyo a robert stade de martyr na yango ndeni mabiso tina suka jusque là Félix Oisé quoi promotion zana c'est mais la fois passée tout sola na yo le binon fait Félix Oisé quoi a encouragé aza musicien ba bebele ba osate mais azo osé moment était que malgré a osé modèle ozo me makambo ko me pe na défense dans tout ça Zeis et logo nyo tout sola ngo faut comprendre makambo susu au moni stade ndeto vandi oui conseil pe ko beta pe na kata salo to ça ouais conseil pe ko sani et ko beta ta quelque 50 personnes pe ba vandi et que ne pe toujours pepele mais
et là qu'on est ce qu'on a besoin de mabe vente ya billet ici qu'on a peine osani exact na comprendre ngote les lots ça déjà awa na moi le quoi net innové na ngai ba installer ben instrument na kati ba refi ma basse sur instrument na ba ça la nabi keta mususu kete grand prêtre wa lesa a bandant les 11 juillet les 12 les mêmes instruments na éviter sur stratégie que da ndenge nini mais stratégie ni podium wana pe utala ngo na stade de Martyr par rapport à ndeba fait parce que na total ya moteso yom total ya ngo bon na éviter nga déjà dans ce c'est ça le problème ngo on est dans la ndenge batuka ba louer la eloko so dans la poste qui était érosala na niveau moko biassé batuba mona liboso pe ba mona na simane dans la podium on est de dépendre mais dans tout ça on se prépare na courage na ye oyo ke ko oser na kati ya Martyr nga dans la poste vraiment qui était peut-être nga netinga la rosala na rosala pour ani mutalaki c'est déjà un panel moni Martyr o le kanona ninga ya wileri o mona ngo lo liboka o le kanona ninga kasavubu o mona ngo ga eboka o le kanona ninga triomphal mais so koti na kati o mona mabe oui ngana memingam reprend so koti na kati o kopela tiko ba kite ba nifo ba tuba fa na moko moko te sala fou dès que la pelouse dès que ça ba réalité oyo ça nini oyo okutanaka na kati yo moko milo belaka ngana memingam yango sikoyo eloko ndo totalisa sikoyo yango moto nyonso na vie foyer barakete avant musicien il faut tika pe combo nga sikoyo waze quoi avant la posa ezala full te mais combo ne sala nini abetaki Martyr et lui ko bakaka tekete ba kese ne abetaka Martyr et la rappelé et lui ko le bateke première Martyr ya Koffi Olomide da rappelé nyonso daki ba risque après mi balele ça nini ya Koffi Olomide mi balele osani et ko simba de on eza ba réalité autokuta na nango na monde musical et là musu be soko beton une fois dit kesera beton une fois abanga ka ko confirmer mi balé mais atikela bisonga ka na kati ya CD ya mboka lione mana mekoyo kana leka japoe sade matire na tondisa est-ce que moninga na zo banga wana siko makamusi na zo embabwe Elise faut kalinga bene na zo embabwe kalinga mo sala monene mo bo sala su et ça chaud kasi te et loko ke de la bongo il faut siko ne batune siko ne basukula ne mai bada na volonté ba ko tia vieux poids faut battu basokola et quelque sukula mai et puis la rage ne se pelle ni o role ka mono le roi liboko le mono le roi liboko mais so ko sita katso bien ngana meminga c'est ça le problème on a demandé de ma retour ne de papa Wemba abeta Martyr a fait ça maman na somme pour ani batu badala répéter par rapport reprendre basala ba événement basala ma mebele ba biscuit des écoles ba na ba cercle na chipoy parce que alinga on est dans ninga batetela balinga lokumu vous comprenez ne c'est vraiment mon na bacho na chipoy mon mutu super na kana ba telemini ko na bino mais bino bosa bato to bino ko ba brebis lié berger dans les ko na bino d'ailleurs on va passer na ngonde yango wana mais ngambu na ngweza ka kete batunde ba aider yo na ngambu ozana si baza na volonté bato pe baza pe na ba fanatique pe batinda ba fanatique na bango ba ko soutenir vie et ça un plus pour na carrière na parce que était courage à nango parce que ngana fanda na tala ga était wase quoi abeti Olympia ayebo abeti Zénith pour la nini etika la kaka te ici toi na miso batuka ka makabebele bele et ça na batu musu baza ba grand et ça na batu musu babeta na papa yemba betango bango moto batikali ko betango te ouais comprendre et dans la batu musu nga lo balelo ko moko omoni wenge ba ko sala ba disque belé te bien wenge ba leki ba disque na bango na valeur ba ko dans ba disque mingi te imagine toi ozomona que Marie Paul sala banganga nzambe depuis 91 disque moko vina ti lelo asala su album te asala ga disque ya groupe pour nani wenge misana ko partager to yembi to pesi ba misela biso pe basani ba cha banzembo biso moto sali disque ba mo pe basani yango mona ke eloko est très nécessaire na parcours que soko moni ke mutu atana courage ya kokotsa matambene na kata Martyr de faut repérer ces choses ko kangama mutema te o nyotebi ke Landu Félix le 12 aza ton nom on l'aura dit va vantir mais ko la rola mukesani et poussane comme ça me dit que docteur a la volonté que ngabilo ko na senga ngo fait dans ba sebene belé c'est tout ba nzemba ba sebene et vandi sa rabatuté batu ba yemba esili au côté na kata public c'est tout mais déjà to comme presque na souka to bête retenir yo tamula été ba stratégie nini
au vers à Chelsea en place pour bas à capter facilement pour na on dirait information à la moukier promotion à moukier. Mais le problème c'est quoi? Toi c'est là tu as la garantie maquiller les billets ça le à point de vente et habillé auto to comprendre tisiko les jours J moins jour J moins 0 donc il y a 3 coups de thé parce qu'il doit les 10 il y a mes accords et avant et samedi les 12 oui mais ça c'est quoi? Est-ce que ce que bisoto éviter ce qui vient à cheper conseil on fait les toujours battre sur une torsion mais le habillé ouais petit siko bazo peut sa position té chargé à communication bazo e banate ce que ça banane les siko parce que et là qu'on y surtout dans la cara bongo au moni is hors d'agir na bongo té mais agir na bana belé quelque soit ba CRS da bananyo tout ça bano botele bana mais anego bunda si à ça la transpiration pour nani à récupérer bana et pas ba CRS il y a un moment que l'on a tout que sur le bounion dans notre bété ils sont à Sarani à la taramé bende pour y baguetter bitumbo fona bundango il y a un siko il y a un siko via rola te bende parce que qu'il y a une minute où batozo est là la orchestre c'était bazo est là pour nani et le ko nyo surtout au bateau bazana kata bazana orchestre orchestre waze quoi lelo donc baza ba fainéant parce que ba sortie médiatique auto sur la lelo no mona gete Léon a zomon a résibu la vérité bana matete ndenge makamwe zela kaka et le remonte tout sur la ka bateau bazana katalani na wazeko basalaka effort te ba sortie médiatique et les gars la fois passé à Josden qui tirer à la raboité foko ko lamuka foko sala boy foko zong sa boy mais bataki tira ba mona ngoma be ba mona ngo siko faux mais siko te ko mona lelo tong ba départ ba G5 beaucoup mi ko lekana ba 38 émissions. Mais tant que vous n'avez pas moutou, boutique là, vous avez effort au mon côté. Pour vous là, t'as question. Mon combien de pas qu'il me s'est sonné. C'est là, au moins, Wenge, Bachaki, esprit de travail, bah, qui te relais après. Bachaki dans le Moussala Liboso. Imagine-toi, Alain Pella a côté Wenge depuis le 24 novembre 1986. À côté Wenge. Avec Otia. Avec la première chanson à vie en 1994. De 86, pour l'année, esprit à travail, où il y a tiré la chambon au libosoté. Car la tournure, le monde qui va missa, où il y a foutu à maraté, mais si vous foutu à maraté, si vous avez depuis 90, si vous avez un rapport, vous avez noté que Pelakima, vous avez noté que c'était Melakima, vous avez noté que c'était Mandachanta Kima, vous avez noté que c'était Bafere Bakima, pour l'année, après bisoto dans la ngongana bisoto recépela l'autre barrière exemple typique héritier premier potonné en 2002 si vous savez que narakima est regarde la wata lelo regarde la wata lelo tipo parce que wenge ba tchara notre travail liboso siko esprit wenge tant ba tebe ba lobango ba bulango la race qui est impolitesse esprit wenge dans non esprit à travail esprit wenge dans esprit à respect esprit wenge il faut respecter place oyo uta ba norme wana oye ba ko respecter présent na yo mais ça na ba financier nous susu na ba sortie médiatique ba tout autour ba tout orchestre mona ba zo comparer muto a sali yo muto a façonner ba zo ba no kete yo leki si on a wunye makambo wana ezala raté ata faire à matin ndenge nini héritier à matin ndenge nini ba comparer ba jamais na we woni da esprit wenge da respect a wenge et fonctionnera bon donc muto nyo surtout na kati de orchestre wa seko il faut porter un plus d'ailleurs à ça la part des choses donc beaucoup de que la bateau moko teke boye comment attendre époque ba Josden pourquoi banana attendre ba jeter scène comment attendre ba ladi miyembe comment attendre wani autour na tobane ko yeba bango siko lelo tozo yeba bango te ne waze ko ça la effort yemoko muta ko aider tout autour azate et puis on ça la mission tout yemoko a ça la yemoko siko ba atobeng ba misaf ya président Félix ba les gars la bango TVT a peut so ba rendez-vous azo ko ça tozo ebate bozana ba bilamba bien te mituka bien te tonene tozo comprendre yango da tout ça Alberto ngimbi to sola ina hier otendeni mama waze ko ngoto kinene nga bibino toujours na musika botinda kaka bato numéro ya vie ezali ya secrétaire ezali bo benga boye ba pe botuna soki ezala kande nengeni ozo mona kete dudu ayoka na poto tuno neni kina ngona fakofone ko le kande ah papa falo futa bio sani oya mais tu vois comment est-ce bled ndanda bigite na ye ko savourer ta oyo omona kete roy machuda ba yena ba bob de nanga ba jise ba komba la kete to yena makambo oyo ya fakofoni ndenge sala ni ndenge sala
Ce que berek na biso eza na makambo moko soko moni mutu abimisi mongo na ye bien na salle mo ba monene il faut ko ya ko soutenir ba amoura bonne musique bataki depuis serré ba 1900 mais lelo ba te belé ba kota na sentiment o ba kena na gauche o ba kena na droite yango do mona gete makambo mo ekende bien ezate ce que la minute on étiqueté papi matalata la matos avant à Paris mais d'autres na makambo waze kwande nde ni sekete boss position fallait que tu sois le secrétaire naé ya mouvement mais banda to benga ti siko position et je banate ba journaliste lelo o ba presse en ligne ba rediffuseur ba tout moto aji ba badge moto aji ba macaron siko na mona ta moto mo te na macaron siko macaron to ke non ndengeni na so comprendre que concert ngo eza ou ezate parce que na habité soit oteka billet le même jour na so comprendre pe calcul la peut-être so ezo ke ndengeni. Mais tant qu'il y a un natif à ma tête, où est c'était pour la makambo. Ok, je crois lobby dans un arrêt, le président Félix ou lobby, depuis son balance au salémateur pour le pasteur lobby de Makamizali. Kabundu Alès.